Oyo wala baki ponanga. Oyo ego kokisama. Oyo wala baki ponanga. Oyo ego kokisama. Oyo iraga wala baki ponanga. Oyo ego kokisama. Solution na mituna nanga. Ngaira zali mutuna Yesu yanona ngayo. Oyo wala baki ponanga. Yesu ego kokisama. Oyo wala baki ponanga. Yesu ego kokisama. Iraga wala baki ponanga. Ego kokisama. Solution na mituna nanga. Atiyele je fidèle tina jamais mati. Oyo wala baki ponanga. Ego kokisama. Oyo wala baki ponanga. Ego kokisama. Iraga wala baki ponanga. Ego kokisama. Solution na mituna nanga. Ata bilaka nangai eumeli nzambe. Ata nazali kotambola bantu bazali koseka ngai. Kai na kolemba te nakangami na Yesu yo. Oyo wala baki ponanga. Ego kokisama. Oyo wala baki ponanga. Ego kokisama. Iraga wala baki ponanga. Ego kokisama. Précis. Mini place. Olinganga mabete ko kamana. Iyo ololinga ni olinganga. Oki momo so serve ami to kwa bo skito. Olinga pe kate. Bose ka bulu ko api jirante iza kanini. Bole tu wala mina masanga feli. Awe ya so kan to linga. Bole mo kanu go ta regana o. Na yo entre bio mani simba. Ya za gérante ate. Gérant place o. Eza papa Chako. Papa Chako. Zaite. Et puis tina ye awa na ye apo na yete. Na yende pour nous soula na yo. Parce que mon ba place à Boeko, mon kolo place où eza bateau ba na souci à Congo, bateau ba na posa Congo na biso et mata et comme na ba valeur moko même si bateau libanda et puis biso mo ba communauté tout ça bateau za la suna ba complexité. Vous comprenez? Au moins une tendance claire beaucoup pour na yé na on a moui. Parce que à ce comique à partir à 15h. Non. Autour nango lobalanga ma chérie o meminga na paradis wapi o moni mukolo place oko pegi selimani donc à ça livre main fort à longola complexe na mitu abana bungu po batu mingi ba ebika ke pona on se retrouver au trouver place mo ya classe. OK, merci. Au trouver placement à classe na kin faut qu'à na ville ceux qui wapi non yesu quoi ça le mot ya qualité et le mot ya bien ya propre ya classe na boum au moins quand de côté liangoti na croisement Birmanie Petit Sayo na avenue Tuiza na numéro 161 na talika ba qualité na on obi précis na ko mémé placement à Pampambati. Est-ce que vous qui des zana ba sorti ne civité est-ce que ebi naza so na surprise mon non sala o mais na yebisa ko joyeba bat bakanta ka matete ndezaka bat ba réseau na on so ndeni mais ya na place mon na matete oh non mais mon so ko se retrouver place Android na matete na remananga au moins so bokotika sous région bokoti matete bo andi ko yati boke koma na rond-point kitako webisika chauffeur akitiso na remananga olobika na oluka place Android kolo nango komonizaka soki bébé choix misuki so na bossa ni kombo na ye mais jour na memo kuna tresi au CP là na vanda kuna na vie na ngaka ludi monzwa donc na on dit mateke na za matete po niveau na za ki à l'aise kuna ko ah non to kele au monde. Tchin, bébé, tchin. Ça va.
Tracy, est-ce que tu as souci dans la zone? Mon yon zana, okuma bien privé na ngai. Donc ernion son dans un posa non, il faut na monaka. Vous comprenez? Des camarades na couleur de bien er mo bali na blaze les senga za so asisi msane na komi na kala mwana tango azongi ndako na ba pourquoi donc so za posa mona mwasi na couleur de bien donc eza automatique yo forcé eza la raté oyo ko bax oyo long ngana pe il fait ça bongo il fait comme un bongo Tracy omoni onyo so yo ozana besoin ngai rêve naza prête au salilo kapo yo kimanga okanga makanga te omoni kamara nanga na ebisio na lito za lokwa couple na bango kamara na Claude bien na mobile ne Blaise les 5 Blaise les 5 auti ko fêter les camarades anniversaire moko Tracy ngapona salelo loko Blaise les 5 a saleli Claude bien et c'est l'auteur écoutez le côté donc dès y a prouvé bolingo na ye azaka na pas moi sine chloride yango ngape naza prête yo salilong Tracy je t'aime au moins il rend vraiment ligne avant d'y a mon chiffre 9 na magie tout Tracy linga kao non ça nyonso donc quand je dis nyonso donc nyonso l'exception est l'autre côté sokinga naza mwasi na ye mama bana yo Petre singa non de tuzabweko to bota bana kitoko loko amiko limo na copine nga Laetitia Lusamba yaya bana kitoko loko ba bébé brag kaka yo mvutu na bien mvutu mebe kola na nzoto to nini olo songo sela nga wana mama copine nga wana pona na copine nga Irene ozo ngo sa ONG zebileti ofeneze belé faut que peut ça ta dante olo sunga ngai pour asina mikoka zombo ngozala na biso ONG zebale belé bakoma bale ba souffrir le loyi c'est ça ONG comment ça sunga banana ba osanga ba to sunga bango yena muni na mitoko na muni ngana zabula ninga mabete obino zana mulo mwasi kana ninga na mwasi ne za mwasi yo mona sanza no mona le 5 irina landela makamno nyonso nga mona le 6 na différence ngala zaka jour moko ba mito so so yeba njeni giba kinga lo so le baninga lelo sikobo ni nazo baluka le kalo Tracy do yo def sanga moko pour le terrain la sumbaka ou ba yo za la conteste ko le kanga journée moko iboni ko na no iretika makamoto même masane to melako yeah na kumi pe nyota na kotit yeah na kota kala kata ndako boye tata be fimo bozo déjeuner et pas nyota azo déjeuner ba ti de tala biloko yaya match boudin on mange nune on nga moko leke nyota non na kena na ndako na te ba servir nga bongo te na beti kanga na kase msusu collègue na musala msusu na fanzi muteme te ponga te pe na kodongola ngai leti azo dongola nga na kokite muteme bimi na bite nalanda bamukabeya bona mampiyana yenyota na kotele na cuisine kuna a conservateur na tuni mamukabeya na moni boza mpaya kuna mpaya ngo aza nani o kasi ndeko na bino ndeko na biso mwana nani ya papa leki to ya tata mwasi o biso to yebi te o kasi ngai yana bino moka yebisenga te wana ndeko na bino yeya na kokiti muteme simba kati na biti la review pas fiyo ya na fanzi fombo no diko nonu interview kote na fanzi asisi ko déjeuner ayepe ka fanzi place nga fanda kizwa telecommande banda kushanda taka mamu kadeya wana abenga mwa musala ya nyota na silisi kolie longola basani yana nyonso sanuki na loma mama na kokiti na bite na tuna e kaka kombo na se présenter nga kombo na ngabwe na kanga kyonte na tuni osali combien de jours de awa on a sali 2 semaines déjà oza na compte nani ya papa leki to ya tata mwasi moto yebite o te na ndeko na bino te o benga pe nyota nani nyota nde mutazwaki ngana fanda na ye donc pas na yende ya nyota comme nyota na boke na kutana na fionga mono na démarrer na lite muto yo kuti na ndako ndeko na biso te kota mama te kota tata te kota na te asali makamu nyonso to na otali ya ye na ngena sotele na fine me na tali kaka alobi na muta pesie
nyonso naloba soni abenga nyota soki ya nyota eza ye moko ya nyota siko leti yo loba nanga na place wanga no sani na boyi nanga ndeko nza mukunda na yebisi mama makambo ti po na yesa mama abengi ya nyota kuna taka ele ye dubio na ndako na boya ye nanga yi nanga kutu soko sanga ni asala ngani na bangi nanga na fandi no mwe no yebisa nde yo fiango fier moko makolikolo ati abotolinga ku telekomele to longola ngaka Nzambe na ngai mo to tona nzela so yebisa nga ngwa avant tenga to ata na MBT mbala moko pa nyota yo sole na mutu no yesa na koma mami watana bisenga kombo na ezela bon Camila so Camila pourquoi appeler ngolo bana Camila ngo ya na fier nyoso na ebite so zo ekinga mwa musana bango kuna ndenga moninga mamukabeya o azotinda azokuita balwa na ndako wana leti Natali na mitali nde toza Natali yo Natali ngamo Natali yetu bia fi wana nda telemi wana kobenga ya nyota mala to ko kende pa ya nyota na ko démarrer fi wana na eza sensei Obi na nima biti koko sala sur le collanté. To ina la tendance club awa. To ina nga awe pa awa la tendance club. Na yeka so le sanga fiancé nao. O tuna kité. O yeba kité. Et to ina nga la place si comme qui to makasi awa. Na tendance club a. O comme c'est nga gérant papa Chakos. Na ula ine abu muni na uta ile tena ngati. Na ile ni papa Chako ni ezab. Na ile nga te ko ba msuna ine papa Chako na mona papa Chako parce que na dominer na ko séduire. Ni ga zawana. Et ko ila no su bibembelo wa. Ozali babla nzoto no. Non, on attend la boule à Papa Chako. Allez, ce qu'on a mis Papa Chako répété. Et là, parce qu'on le caresse. Tracy. Dans l'église, on a 20 jours dans l'église, 30 jours dans l'église. Et c'est la bonne singote samata. Et c'est l'antenne à toi qui est pour la kende koluke longa nzambe. Ko sambe la pona ndaku na ngayo. Ko binobo boko mama lam, bo sala bien. Et c'est on ina osala na kati ya ndaku oyo. Yo kutu mama, yo kutu junga no kama tiziko kene église tiziko. Mama ko papa na lobine papa katinga na yo kanjela lobine ngamba moka ti mama na bina kina ka église malebele sike deje kutonza mobali mususu kuna na kiti église papa kati mutalo baki bongo. Apa kati bongo na lobi kati eke papa alinga mobali mususu apo mama. Mama ngo papa zabenga ninga yemisinga iko fana na kati na kwa tejira mama bino ataka mikole bele na église. Oh sama de mama na bino kuna na kati église ataka mobali kutu ataka ka mikole bele kutu yakana ndaku tapo masikona no bina mama baba kupo eske papa kuna kolinga musi mobali mususu ye mama kuna papa na bino kuna sana mobali mususu masikona bisi mama kosi kuna papa kenda kate ko sambela Samata,
makambo na kotyanga na mutu na yo te nga nakendaka eglise mpo nakende kosambela mpo na bino Samata yokosi mama nini akosepela pena aboti mwana ya mwasi kitoko mwana ya kobebele na kimokolo Ça va. Moni Solange, ce qui n'a même pas awa, chez Daniela awa, na banda, to solo là. Après ça, qui tu es parlé dans l'onda, tu t'es calme na musika. Tu es dans la place où tu es solo parce que ce que moni de l'autre tu vends na banda awa. Et pas chez Daniela. Vous allez ici comme on le voit sur côté na banda. Comme on veut dans le poste, les autres tu es ailleurs na yo les autres parce que tu es en moi. Donc awa ekoma ki kole na ntiri awa na bandali lelo sokota lelo bato nini couloir kimbuta lelo couloir kimbuta ezongi sima lelo place ezali na temps eza awa na itimbiri chez Daniela place to vandi awa vous comprenez awa ezala maboke ya ngulu ya mbisi awa taba ya fresh ndeba greka awa okulia pe okusepela lelo bato babosa na kinkole lelo bato babosa na couloir kimbuta po awa epa mama chez Daniela na place to fandi awa na ntiri na bandali donc nyonso oyo kozana yango besoin awa okokuta yango okolia pe okusepela nyonso esali makalibanda awa ezali parce que l'autre fois celui qui m'a montré cet endroit ici c'est un ami Major Popol Bokele obi kamana nanga ya kananda kwa saka na aéroport ya Njili Major Popol Bokele, un grand monsieur. Major Popol Bokele aza aminanga personnel oyebiye ayaka nanda. Mutala kisanga kwe oshi Daniela awa na ntiri na banda. Tovanda awa na colonel Dode, tovanda awa na colonel Mwimba, colonel Full. Na Major Benz, tovanda awa. Ce que na memio awa c'est pour te dire que j'ai à te parler. Mama kudu ishe wanata mnalali kama na Monica kanalai na mwana mtu mwa kaka yana kwa bobi yuta mata yakapo mama kana bibi apa mama kuna tena wina moni mama kana fnao chacha kwa shishi kwa yo bakati te Samata eza nini ngo bobi ana kutomeka na yote ameka na yote eza te ne na zo sambela le papa kulanga buzoba te akozonga mabe bon c'est mto sambela nda ko silikate na papa na ndanga zo biso mama na bino komi na mobali kuna fani soka Samata ndo yebisa na komi na mobali kuna depuis âge ni to bala nanga na ye tata mbimba ka bazo makasi makamo eso le kala kati ndako ya zo sepela na zo mwana ngo bia acha ka bazo liboso yeko sele moté en face te amoni pela mwana ya mwasi wa zo e makasi wa zo beba kaka boy yupi kati mama kati loba bika vérité yo ngani kuna lobi na kota mwa tikatata kana vérité mama na ye yupi mama kati tije ko kende ka kuna zaka na mobili mususu kuna kati yebi na mwana ko yebi sa papa te sa kisa yebi singa na ko yebi sa papa te omoni kutu juana na jina kyote na kati mobile na ngakuna la komi kuna ngazini ngati ko pita kai Samata yo komi na mobali Samata na zemso yo komi na mbali Samata mobali ngwaza la kawa yo kati juana kati mobili bajana yekuna yo zaka yakata telema yakata telema na fasi kabo ina telimba mko bomi na lobi kaka soki na lobi na soki saye soki na lobi na beta ya ata tika na makele yo boni mzobo iko Samata iko mini mobali ngwa wapi Samata kema na zemso kebe. Vous savez, Sola, c'est une femme que j'aime tellement beaucoup. Je le sais bien. Vous devez comprendre ceci, ma belle Sola. Si nous avons un problème à la maison, ou soit toi, tu as remarqué. Ah oui. Ah, oui, la maman père mon voyage. Ça va? Oh, merci. Hein, Sola?
si tu as remarqué quelque chose, hein, au lieu d'aller parler avec les enfants, parce que je t'avais déjà dit que non, ma femme, il n'y a rien du tout. Na préféra que les lots tozala parce que les lots na ke musala te parce que na musala na za moi ba dossier mo na pesa nga moi kanda pour na risquer les lots na komi na musala ba to ebele ba ko ke na congé technique les lots mais na préféra que les lots na koma musala te na pesika ba instruction na préféré journal les lots ici là nga awanga no to solo parce que nga lobi nga no to solo laki. Tu m'avais posé la question, je t'avais dit que non madame bébé nanga il y a aucun problème. Ce qui problème est allé na ko bombelo na nini. Je vais t'expliquer clairement. Mais à ma grande surprise, na compte na salon na kuti problème nga lototi ko sola libana na ebiso que non problème ezate. Vous êtes en train d'exposer les enfants sola. Chérie, bana msibati ba koli. Nga osoko ka sola na ngai. Ya on a préféré na sola na bana. Na ebi ko linga pe bana na omi. Sola, je n'en disconviens pas mon bébé. Tu dois savoir qu'il y a des histoires à la maison qui doivent être confidentielles. Entre le mari et son épouse. Il y a des histoires qu'on ne peut pas raconter ça aux enfants. Il faut protéger les enfants. Alors si moi je n'en trouve pas de réponse? Nous avons une chambre que le bon Dieu nous a donnée, ma chérie. Nous avons une très belle chambre que Dieu nous a donnée. Allez. On peut entrer dans la chambre, on peut passer ça calmement au lieu d'exposer les enfants. Merci, merci, merci. Merci fils. Non, on met ça comme ça. C'est bon? Allez, tchit. Tchit. C'est parce que j'ai à te parler. C'est parce que j'ai à te parler. Cette histoire-là, là, ma belle, il ne faut plus jamais recommencer ça. S'il y a un problème, nous avons notre chambre là-bas. Chez nous à la maison, tu m'appelles, tu m'attends la nuit, on est sur le lit là, tu me poses toutes ces questions. Allez. Voilà chérie, voilà chérie, voilà chérie. Je suis disposé à te répondre à toutes tes questions. Allez. Chérie. Combien de fois on a l'outil vraiment? Nazo tout noyo ceux qui ont un problème nangai ou bien dans sala, ozo répondre ngati. Tu dis que ça va. Nga noye bandengeni. Yo na mone zo lekelanga. Comme ça, vraiment. Nos enfants là, ils ont besoin de notre éducation. Nous avons besoin de l'éduquer. Vous comprenez? Quand nous commençons maintenant à l'exposer dans des problèmes divers entre papa et maman, c'est pas correct. Tu sais ça? On ne disconvient pas, mais maintenant réponds-moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Fais-moi un baiser. Je vais te parler ça. Ok? Hein? Il faut oublier ce que mon nani major Popol. Bokele akomi na ndako il faut lo bango te. Pona zo mona ndenge bozalaka na ye major Popol Bokele oza capable ya koyebisa ye ba makambo nyonso eza problème ngande naza nango na musala esili mais je vais t'expliquer ça après. OK chérie? Après? Ah oui. Et ça n'a pas vraiment. Sans toi allez, tu. Fils, encore. nalembi ndako vraiment nayebi te soki eloko nini vraiment na kati ya ndako lelo soki solution ezwami na kati ya ndako oyo te nazoloba na yo lelo soki solution ezwami te nakokumba mwana na ngai nakobima na ye nakokende na ye pa ya Sara Mwimba
Luvuezo. Toke ene kufanya na bandali kuna. Soki solution ezwa mete na kati ya ndako oyo, en tout cas lelo zwilanga décision na boy na lingi sute. Na lingi na yoka yo lelo na ndako oyo. Dada, décision nini olinga inazwa? Peli kamunino za nango. Mwana na yo mwasi falonga na ndako oyo, nde décision nga nazoloba yo zwa. Mwana alonga na kati ya ndako oyo. Po na ndako oyo, ngai na natikala kaka na mwana ngai ya mobali. Po mama na ye, ngam na longosake na libala te, ifalonga na ndako oyo. Akokende pa mama na mama na ye, ngai natikala livre a na kati ya ndako na mwana ngai mobali. Po mwana ngai mobali nde ya kusunga ngai. O ye akusunga ngai te. Ausali na ngai noko te, soki azwi lelo kusunga ka famille mama na bango. Akusunga ngai te. Oyoki makambo nga nazoloba na yo, il faut zwa décision. Mwana nanga wana mwasi aza mwana nanga liboso. Oya mobali aza mwana nanga mibale. Yo lingi na benga na mwana nanga mwasi. Natika na mwana mobali. Si bango nyonso bali bana. Desordre ndako ndako baby dada o mama wana ozomona adio mwana moke abokoli okomi mwasi kitoko boye nde comme si est jouer ko sakana papa na ko sakana mama dada te ferme yo intérêt ni nazana o mutako kunanga na ndako et ça Jonas yo lobilo ba ko sente yo intérêt ni ngana ko sopa na yo pardon intérêt ni ngana ko sopa na yo et puis naza ko yebisa yo désormais Osako Bimbo qui n'est pas fermé à maman na yo. On est en train de coacher Birmanie Petit Sayo. Ah donc ça dit que place en entre Birmanie Petit Sayo. Ah, quand pour te côté li. Il y a to côté là. Donc avenue ça avenue Tiwissan numéro 161. Na kai passer. Na zale na ndako. Na soli na mama. Boja yo misa na ngai. Nyoso ya ngai yo yebi. Et puis nyoso ayo ngapi na yebi. Mon frère yo kana mwasi moko bo oyo kufela bolingo onga misana yo bob vango airbag na yebite okamwa buzo to komo kabona bo point
Te yo moto sentir moto que non to kabwani pena. Bonsoir chérie. S'il te plaît, n'a servi une nino. Maman elle a une chose Dépression. Bien brûlé les non? Oui, les allées. OK, même là-dessus. Mon frère, la moto comme au kabwana. Na bossa ni boye bisa moni kolo place auto vendre. Aza boss de boss. Peggy Seleman. Peggy Seleman? Ouais. Oh, oui, oui, on a déjà les bangs là. Yo déjà comme on a. Ah, donc être grand n'est pas mesuré de mètres. Donc on a peine on a ça patron des patrons. Bébé. Bébé. Problème.